andelanga aye parce que na comment hôpital ba 1 heure aye ko ya na hôpital ba 16 heures panga la benga kabi koma wana tuna mama tel ba yamba yo ba yambinga ba mama ngo wika ba kiyo na bisa Congo awa eza soko ke ja kilo za mama no moko boye o solana est bien o pesa ke moi secret o pesa ke moi wana ya kala bambo na Afrique on a jo ko bota za miracle o ebite position ko yela o za mutu moko o soma ka esprit na ye ngasi ko yangeza ki mama Françoise ane tomba pe malheureusement ezaka date na été jour na été ya kolala ya sa garde nga passe baninga na 1 heure na koma na hôpital bayambi ngai babi eza kobota eba tuika kobota liboso babi bango balekisaka basala on dirait boni we centimètre eza vraiment eza passe baso nganda kote bazala kaka na lala na hôpital lobi na ngozi ti ba 16 heures mama ti ba 16 heures mama na ye point que aya kotala muntu na ya boti kwa botambaza wapi nazoluka ikwa ikwa na boti azana sala ba travaux ana sala travaux mwana mwaso benganga depuis lobi na nini sala travaux ndeni na akota boy akutanga ko nazotoka nanga na otaleka mata kuna na mata hôpital wana mobile na ko kangisa ba ya mobile na ko za Britannie abeta na docteur abeta na docteur na éviter ezelo moko esa biso pasi ezo te na bomi na kombo bango na nzambe na ba robot mwana déjà mwana te na ba 17 ans mama Françoise wana ye ata bibota mama atali boye ko li pesa déjà ko fungwama andi ko tobolanga ba machacha na makola tobolinga mwana botami mais azopema mais aglelite ameli mai oui alelite mwana botama 3 kg 300 alela te na mwisi ko mwana ngaka mpanda kuna babandisi ko beta ya po alela mais bo bete makasi ni ngo bo bete makasi te bobi misai babimi ko mwana ngana mwana ngala suka wana bobi misai nande babimisinga babino bakende balongola ye wana bamemaye na ngalema go babengi gonteur bazwina stagina fina ngamo kanda sa na salon na nzela ndi mwana akata mutema donc na épargne biloko ba détail eza eloko moko yo e chokanga na vie ti lelo na ebité chance kanza ba remplacer ba na misusu azai mwasi oui donc so pesa déjà combo comme on est Zai Sergina wo pe na bota na ko zonga saka kombo na comme on est Sergina ba bombela kuté mwana kufi ba bombelinga babokolo ba petite à côté na kata ya chambre bisinga to elo ba tiomela mwana ba tie na couveuse batie na couveuse so basisi soki lobi ala na couveuse comme ça okende kono ke melisa ngalima mitomo ngalima musika to tie na kalembelembe wana bakosinga bawasi alobi akekunda mwana ngana yebate na yebate na butona yako kobota liboso tinga na mela na meliti termus mana silisi balinga mabele vimbi na bengi gonte na butona bien mige ndeni mwana kuna wana mwa batie na morgue ngana yebite ndeni mwana mwana za bien totike na morgue lobi na tongo ok melisa nzoka lobi na totike na couveuse lobi na tongo ok melisa ye il faut melaka bati et tout donc nazaki ne sengo makasi ba ko sanga kitoko na tongo na ngosiko il fallait bazong sanga ndako bakekunda mwana na bengi mbai nanga ono naza awa na kalembele menzoka zaki na kitambo na morgue kitambo ba osa ya nga kwa ba ebisa ye aya yebisanga na ebenga grande senga bien migasi bosi tali mwana ngo ça va na tali wala miga zolela libanda ya hôpital bon za sko passer aya kozwanga ngana zonga ndaku comme ça baba ke kunda mwana tante nanga bengi ngana mwanda allo beti likambo nini boye biso to botaka bana to simbaka bana likambo nini pa bengi ngai bisinga mwana kufi na bi ya Sylvie te mwana kufi te azana couveuse yana sika azana couveuse téléphone quand allô ya Sylvie na to téléphone quand rappeler na rappel mon téléphone so muto ya baté a comprendre que na yeba été ngabi Seigneur Jésus nini nabi loko ataka komba koko na biso c'est que koko na biso yimta yebisaki na benga koko na biso na ebenga allo ma pesi va benga ebisinga ke mwana kufi ne yobisi mwana kufi za couveuse ko bako bangala bete na chika bona sosi la bidana na ebiso ko ko za beta moko kriwana na mongo na mongo bete na chika bona sosi la bidana
ngabi mai polobi mai pakata telefone na bengi Serge na mobali na ngai allo oselinga boye pona ni na bandi kolela mama na minute na grande sœur na ye na grande sœur na nga na batu nyonso na benga ki bakota no putain mbamo bazaki au courant bêtise ala makasi izoranda utoke kunda mwana nga bi jamais mwana nga makia na nga liboso na ndo sola mwana nga na libumu awaninga na koto na simbie awaninga na me abimi na mokili na simbie ata na liboko te pendant son makasi dans hôpital danse oui après danse ba ko bimisa facture pe ndenge moi sa bota ka nyoso ni mbana nga bamba ba pe téléphone na simbie na liboka ba pe médecin directeur entière nanga na batu nyonso na benga ki bakota no putain mbamo bazaki au courant bêtise ala makasi izoranda utoke kunda mwana nga bi jamais mwana nga makia na nga liboso na ndo sola mwana nga na libumu awaninga na koto na simbie awaninga na me abimi na mokili na simbie ata na liboko te pendant son makasi dans hôpital danse oui après danse ba ko bimisa facture pe ndenge moi sa bota ka nyoso ni mbana nga bamba ba pe téléphone na simbie na liboka ba pe médecin directeur abibino na porter bino plainte bo menenga mwana stagiaire apese ba stagiaire on petit na mona été na ba deso ya kindoki so da kanine na ebite stagiaire on tilo ata na moyo ye mais ye moka ba ke na bo mwana karo ye moka e pa ye binga tonde ko sola na ye pe tilo mais nga na limbisa na ngai mpe nzambe nyoso tunza mta permettre ngo peut-être nzambe a permettre ka mwana na kufa pona zwa sagesse oyo na zo na bana misusu asima prudence wana comme femme sage moka ndeko landelanga